en dehors mon art et comme mon fille moi c'est pas la canne fille non donc à cause que le cas qui ma chérie ba vivre na mais fille na okaza ide na mécanisme so na za na monde art ti pa linge pe fille na panzimine donc elle landi ne ka sentiment donc to ba lo ba ngo donc ça diable na telemi sur diable donc ma mbonyo c'est aux États-Unis. Nabi, d'abord, tant où j'essaie de défendre le bic et non, les déceptions te poussent à ma fille, bah ça là, que les lesbiennes, comme à un niveau, il y a les lesbiennes. Alors, est-ce que j'essaie, cause à la décipe ou cause à la recevoir des déceptions quelque part, et qu'on pousse au stade là, il a forcément qu'il faut ça les blocs ou non? Ndeti ngaso na zu déception. Bonjour très chers amis internet, je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Bien, c'est toujours votre humble serviteur merveilleux Kweditu maestro de la presse congolaise. Contrôle, c'est parce que c'est moi qui contrôle ces derniers temps. Balobi, journaliste et internet, tout finami trop, balobi biso, tout zawana pour la barando, il faut tout à la barando, tout consort. Mais moi merveilleux Kweditu, je vais juste simplifier les choses. Je voulais encore faire un peu de rappel aux gens qui disent non, merveille, Kweditu, maestro, continuez comme ça, la moussala, le lingue, aux ça, la cocotte, on a pas polémique, tout consort. Donc, si je suis là, je fais mon travail de ma manière dont je le fais. Donc, c'est que, na limité, na sala, le lingue, bah, nous, tout basalaka. Donc, na limité, na sala, le lingue, na zali kosala. Donc, c'est que, na ko décevoir, binoté, bah, oh, bolinga, ngai, donc, na toujours, na, kosala, moussala, le loco, là, bolinga, na sala. Quand je dis à cela, je vois déjà automatiquement Dora Ambera, Wapu, Epai, Azali na Liban, salutation na big salutation na yo. Et pourquoi pas Ritilokate balobi Miss Noire, Ritilokate Miss Noire, salutation na yo. Et pourquoi pas Lena la Zaïroise, balobi Marie Gorette depuis Paris, Marie Gorette depuis Paris, le vieux Eric le destin, balobi Makala prêtre Azamoko, balobi vieux oyo, recevoir gangaka tongo midi pourquoi. Le vieux nous il est nouveau riche depuis États-Unis, pourquoi pas le boss Patrick Ndendak. Salutation lourd la suprême Annette Kitala. Nous continuons toujours mon émission. Bien, aujourd'hui je vais recevoir pour vous une nouvelle invitée de notre émission. C'est avec elle que nous allons réaliser cette émission. Elle est une fille. C'est avec elle que nous allons réaliser cette émission. Donc restez branchés du début jusqu'à la fin de notre émission. Vous ne serez pas dessinés quand la première table. Alors, sans plus tarder, je vous demanderai de s'abonner massivement avant qu'elle n'a recevoir tout s'abonner. S'abonner et Salabiso. Bien, je vois encore, je salue aussi la présence de mon boss André Ngambo devant son ordinateur. Il est en train de me suivre. Pourquoi pas Madame pourquoi pas Madame Chouchou Ngambo. Elle est là tout près de moi, mon invitée d'aujourd'hui. Comme je vous avais promis que c'est avec elle que nous allons réaliser cette émission. Elle s'appelle Jessie. Jessie, hein? Choco Babel. Jessie Choco Babel. Bonjour. Bonjour. Merveille. Jessie Choco. Choco Babel. Nabi, il faut que ça comprenne à Tina Souka. C'est Choco Babel la parisien, moi, c'est l'équipe tabanelengi. Et le but presque mbala. Tant que ben on a fierté nyoso. Pourquoi pas ma vie n'a pas bien en Choco, pourquoi autant qu'il y a Choco? Oh, parce que ton babo tangai, maman n'a pas besoin que nazaki Choco makasi et puis nazaki to konda sanction Choco Babel la parisienne. Choco Babel la parisienne. Alors Choco Babel la parisienne, le nom n'a bien que tout pendant que pour na bajo bamzele osala mikolo et bien outi. Banzel Mikolo, Bayaya, PD, Banzel, lesbienne. Alors, Choco Babel, Balobi qui paraît, ils sont dans le monde de Bastar, il faut, donc lorsque tu es dans le monde qui star, il faut aux ala PD, tous à la lesbienne. Est-ce qu'ils appellent un bon mot? Ils sont dans le monde de Bastar, est-ce que Ming Bazaba PD, ils sont dans le monde de Star? Ils sont dans le monde de Star, parce que mon suspect a oublié une star, a une star, mais aligné comme on est qu'à PD. Mais ça n'est pas peut-être binane comme c'est na style musa qui PD mais plupart ma monde on peut y avoir lesbiennes ou PD ça ming pe na mona ngo eza ming na kata ba monde ya art
mais eza faute ya Congo te parce que uti na États-Unis nde ye makambo nyonso uti États-Unis parce que président kuna accepta ko paraître mobali no mbali babalana na kati église pe apparaît nango Yangwana. Alors dis-moi un peu, est-ce que eloni ko pousser ne toza boye au senti que nazana moi c'est mobile. Mais lorsque vous avez bon cité yo za mobile ngana za mobile au senti pena que non ni nazana mobile tout nazana moi si na moi si. Alors qu'est-ce qui pousse que non moi ça comme à niveau que moi si moi comme moi si na moi ça comme moi si na so ko za idée sérieux. Bon idée na ngana ko loba mibali ndi ba pesa basi ba déception. Mais ezapi na moi si musu pa pesa mobile déception. Na basi musu ba pesa mibali ba déception ezapi na mibali musu ba pesa basi déception parce que moi c'est ko ka choc te. Parce que moi si akoka choc te mobala ko maîtriser mais pas moi si eza ba fille mususu amuni déception ne qui trop à destin comme les lesbiennes comme na bi fille fiat moko bala na matete alliance vraiment abalaka aboti bana mibale ni na mobali matata mobali mobulu ko linga pam bale mobala na moi sana yo senga divorce na mobali tonga sengi divorce moi sana tika alapa kanda na vina ko tika soko linga mibali te et puis la fille a question linga ki lesbienne na comment foutele nda ko atang sele bana classe yelo baki akufa lesbienne donc eza ba choc belé ya la ba fille eza na fille musupe ona yebi til lelo comment lesbienne na makasi kutu na yebi te so pena ko bonga heureusement mi botela mona moko famille papa na bango bateka lopango la famille papa bango bateka lopango ya abando vivre na mbaye ne papa mwana ye ba vivre na papa mwana ye to bateka lopango atindi mwasi kendo yiba mbongo wana to voyager nango to kusoma ba bien so to salango to bala ni mba moko papa zo mbongo atena ndako mwasi tema linga mbali makasa pesa mbali confiance sur 100% ya Alexata 150 Alexata 150 et puis ayibi mbongo akepesa mobile kima kesa l'ambiance a voyager mboka musika moi ça bela palpite papa nda kuluka mbongo papa le binga nazo kota nganga nazo kota zama nazo ke ko boma muto ala kimbongo na ngai oya yibi mbongo na nga siko bango bakomi kotelanga na fale asomba moi mabele po bakabi le ponga famille et siko akende ezate moi ça lela li papa tanga ke panganga moi na lobi vérité déception na ozo na vie na etikala peka bongo lobaki akotikala ko na mobilité déception wana yango esenga ke banzela alinga akoma na bana akoma tia ba niveau na ko akelinga muninga na mwana mwasi pona ba déception uta pa ba mibali musupe ezana déception te malandi ka sentiment monde art ka sentiment na une déception na vite mais alane ka sentiment kaka wana na monde art ce qu'on a en dehors ya monde art en dehors ya monde art en dehors mon art et comme mon fille mobe asepela kana fille na donc ako so ekalo ka ki ma chérie ba vivre na mais fille na okazaide na mécanisme so na za na monde art ti pa linge pe fille na pandimine donc elandi ne ka sentiment donc to ba lo ba ngo donc eza diable na telemi sur diable donc ma mbonyo c'est aux États-Unis. Nabi d'abord tant j'essaie à défendre le but que non les déceptions te pousse à ba fille ba ça la que les lesbiennes comme à niveau yo za la lesbienne. Alors est-ce que Jessie cause à des cibles ou cause à recevoir des déception quelque part et qu'on pousse yo au stade là il a forcément qu'il faut ça les blocs wana nditinga so na déception pas mibal peut-être na ko vendre peut bon obi ba déception musu za la cause déception pas mbalo bibene oui na vandi na linga sungba te mais ba idée mo bando yo loka mabeka etindo kona ba mondana oyini pe mibali okomolinga so mibali te mbalo be on nzelo fingi mais ide mo komo yelo ka okotaka ba mondana et puis mondana za mystique so koti mondana po bime ko mapasia et arrivé là pe yo balingi pe pas ninga no mwasi non arrivé là ngate arrivé là ngate sikoyo to sur la to na chaîne biso ezama kambo TV bo s'abonner na ezama kambo TV po ba kamaboye beaucoup et la rabino comme la pekaka biso naza penana Jessie babi choco Jessie choco moi c'est moi ya chocolat pénal na bino botali na TV nganga na tali pénal bo nazane pénal bo non pénal na ben ba fantir te lo ba bien de pousse kambala benga ngana ma vianga non ba no ba benga nga choco ba belle parisienne moi ça le kita banelengi alors est arrivé ce que non okutani na ninga no mwasi nanzila moninga pena moi quand je parle de moninga na moi c'est que moninga no PDT mais moi si à proposer pe que non okoma moi si na parce que baba que non ba koma ne moi si na bango to yo koma mbali na yi so yo a proposer pena que non yo koma moi si na yi et arrivé là parce que il paraît que ça la pour la makambo pe sko choco babel et comme lieu ce qui est arrivé là et comme nga noté ya parce que ba ko corriger nzambete
nzambe aza juste ayebile pourquoi asalaki ye mwasi siko okeke kokóma mobali na sens nini malgré tout badéception ya ebele elo mona kontinaka koloba mibali nyonso to mokilo mobimba boza ekolo moko te bobotama papa moko te me bino nyonso tu boza ezalise moko pourquoi kenga mpe na oloba lelo mobali amoni mwasi mangetela lobi akomoni emanga ngai obima na mwana bato osente mwana bato ndima bacharge na o lobi lobi owangani siko la fille ya question makanisi wana eya te ndeni donc bafille mosusu bakanisi ene ezoyebaka mpo na mibali mais mibali no mpe basalonka mpo na biso. Attends d'abord est-ce que naki lesbienne déception ça te bien sûr naki lesbienne oui déception ça naki lesbienne mais leki bashaka mobali te parce que mobali akofingo mwasi na mwasi so babunda na nzela basona ta bafinga ni boye ba tout ka normal mais o mobali ka fingi mwasi ha kashane sala mabe que yo futu c'est là est-ce que nous pouvons comprendre le souci na ngai o nga za nango Choco Babel mwasi na mwasi wana na kati za mobali bani ki baza mwasi na mobali ba oswana na kibo mwasi na mobali n'est-ce pas que batu ba oyeba ki baza mwasi na mobali ba oswana batu bayeba te batu bamona keke mwasi na mwasi baoswana na balabala peut-être mutu akoza makanisi omona ka baweli mobali mutu akoza makanisi misusu boweli nini mais so moni mwasi mobali baoswana na nzela bolingo na bango mobali akomofinga mwasi kashe wana surtout nga mobali afinga nzela na I'm sorry non leka lisuite non leka te na changer commune comme no pe lesbienne na comme na ta vana na lingwa la passe comme no pe lesbienne nga makambo yakati Eza makambo yaka très chers amis internet balobi pesa makambo pesa melayo merveille kwedito ka ngande makambo balobi contrôle senga babi yende makambo na Suisse papa do senga mobala mbongo mobala mbinga vraiment na minitio ni tout ça l'émission balobi Jano Bamba pomme de main Hollande biso et pourquoi pas balobi Rodrigue Neige depuis Angola Hollande biso et pourquoi pas Jésus Kadiodia yepé Hollande biso alors Jessie merveille obi que Chopin love pas Hollande biso Chopin love Hollande biso makas bambote belo esiko za trop de bisous benza ozwa na plus autant obo mabanga na non plus pena temps aux émissions na ngati nga sana émission na ngala pe autant yo boka mabanga na ozo pena temps yo boka mabanga tout nangani Jessie yo eza makambo TV ba otala biso ebele soko koyebisa nga vérité okutana na combien de déceptions na vie na you know personnellement okutana na combien de déceptions zala franc otuna bopani non nani bakate question na ngai sous question na ngai ya na question on a tout nga kutana déception te mo les sona te bopani okutana déception te na kutana déception te papa donc yo okutana déception te na kutana déception te soko arrivé ko kutana déception ce qui est arrivé que na na déception et comme même pas penser que qui petit ça même nga ba penser na salon ka to tumbika Congo bo esani to tumbika Congo ngai me mabiso bongo to sa ko boni siko lorsque mwasi baza mwasi na mobali sikoyo na makambo siko etani finance makambo etani makambo mbongo nana pesa bon be baza basi nana pesa siko munina bo wake tuna bonga ebite donc c'est basungana na ba pesa naka ozi opesa bongo moi ça koza ngambongo nanda ko peta nanda ko ba ko pesa e mbongo zo ake pesa moi bebe na na tuna mpo yo za mwasi na biko non yo za mwasi peut-être makanisa ko yila o sala ngambongo siko tuna ngani tout ça biso mibale toi biso mibale basi qu'est-ce qui nous différence que non et bana que non yo oza mwasi ngapena se sentir que ngani na mibale parelo ni ne iko et c'est le quoi na biso comprendre question na ngai toi biso mibale basi toi biso mibale ndine ba que non ngani na mobali na yo za mwasi na ngai ndine mo se sentir que non yo nous a mwasi et puis ngani na za mobile merveille ba question tout na ngafu benga lesbienne est-ce que you better na lesbienne mo buité puis na lesbienne mo bo ngana otina ta yoyo ki to memeli ngai au bien lesbienne ya pena ki non yo memeli ngai ngana sura nai okoyiba na ite na ibena ba lesbienne belé au peka a déformer na kuma pa mobile vraiment on lata pa loka mobile mais to loka ezo funda quoi mais aza mwasi donc est-ce que ne bon aza mobile si mais aza mobile lorsque jusqu'au mwasi peut se sentir qu'il n'a aza mwasi mais ba chino ba la bato ba biloko et puis atambola na nzoto na ebi na omemelo na plateau na o atambola na nini atambola na banini ba chino na nzoto nini na ba chinois
peigné ba chinois. Peigné ba chinois. Si. Donc ba chinois ça la peigné. Si. Penango eza ya libaya ya libende ya kopal ya na ebité ya nini eza ya matière nini. Ah, wana ebité pona na mona onte. Non, yo tongo biki no ya tambola na penis ko yo comprendre ndeni kata. Mais oui na comprendre parce que total na mapango ya zanga mona biso bat baloba kati o azana ngo babenga endo ki na veni mais comme on hérite ya mi pesa ko mo joko tellement bando beta balle ya trop de grands joueurs dans ndenga zawana. Yongo mema pe na babula non eza pe baba batumso beta balle o abeta tennis c'est comme ça bat ba les ibènes et non en dehors ya art. O mona kama masimu azaba shema beta balle beta ni oui ba idana pe ya pe supuna. Tout ça liboy. Yuza mwasi. Ngana mobile. Et arrivé là peu que non vani na muninga no mwasi boye. Ando salo ba jimo o fo mobile mtasala. Na arrivé là ngate. Na arrivé là ote. Siko suki arrivé le au sentir ndeni yo mo mitano na sika non. O non sentir l'autre parce que tous un être hein. Mais quand on na ma pensée à batuana. Mais quand on na ma pensée à batuana. Siko elo ni ko sala ke no ye mwasi pe na mwasi même ninga ne mwasi ya sentir le quoi face na naître o baza naître. Mais on na ma pensée na ba. Ça non est pas wana. Avec à te faire comprendre la nabiso parce que na luke bon na moni bangote parce que yo mi kotisa na kati na nuya mutu wana je no ba penser à batu wana ba na ebité oui bati peut-être bon mo ba ebinde ba lokaka peut-être ba koma ka bon mo ba ebi ngano ebande sala ngai na bala nabiso ba na biso plaisir luke la biso moi si wana memela ngai na plateau na ngai na bike prochainement ils ont été prochainement tozo babi ils ont makambo TV merci na André Ngambo babi les boss André Ngambo ba matériaux yé tout ça dans un fond vert déjà ba lumière tout de Gisaliwana ba kalaté dans émission souka auto présentant au boizande lelo donc prochainement ba le bibotika la fidèle na chaîne na biso ils ont makambo TV ba makambo yé bono ya ba image propre ba plateau propre où ils ont pendant que incrustation salami pe bo tala yango na elengi donc c'est que prochainement pena la jula biso mutu wana ye la biso ye tout ne ba question na yo bongisela ngai da moral yo na singa pena na singa na misu na bino yo bongisela ngai moral que non OK ne pena mission ko changer identité des alaka na identité na mais solo na mutu wana faire comprendre ye na bato balandaka oh non si ça je na foot de transport ni na foot problème est si il faut des transports, il faut des transports. Problème est ça va. Soka kolingano yana. Soka kolingano. Bien très chers amis internet, là c'était votre émission Carré de Star qui est présentée par moi, votre humble serviteur Merveille Koueditou, maestro de la presse congolaise. Je cherche toujours à faire des choses selon moi, dans ma manière. Donc, oezaba rando ya presse ya internet na kokota te. Non, quand tu as rit locate à conseiller, pourquoi pas le vieux nous le nouveau riche mon boss Patrick Ndendak, salutation, on est conseiller, pourquoi pas Annette Kinsala, locapi de son mari @zembonga. Là je vois lourd la suprême, pourquoi pas celui qu'on appelle héritier Waxia Sarah Moutela, salutation Nabino, balobi sans oublier nakeba kota ba nord kuna nakeba mona le général chef d'état-major le général Papi Kawaya, salutation na yo. Bien, je suis déjà à la fin de mon émission. Derrière la caméra c'était Isaac Zola. C'était c'est lui qui avait assuré cette image. Bon, je cite comme déjà dans la émission Nabiso. Ce qu'on a quelques mots déjà, quelques mots pour la émission Nabiso. Il y a Carré de Star. Et puis, on a quelques salutations. Il y a un repos de Star. On est dans la TV. La TV Nabiso. Donc, on Star, moi, quelques salutations. Autre que numéro de téléphone. Il y a Babinga. Bon, mbotelanga na pesi na mavi yanga mosa pembe babi yende makambo na groupe rénové qui kedi pourquoi pas presque mbala moi sa taille bébé Choprin love bongo moi sa pembe chati la fleur bébé Kesha je salue aussi ma maman Pauliana j'aime beaucoup que tu aimes beaucoup je salue aussi ma maman Pauliana maman nanga donc maman wa bolingo pourquoi pas bébé Tatiana mbotele bino baba o bana posa nanga. Vous avez numéro 081. C'est la bango plus, c'est la bango bien. Plus 243 81 0017 541. Dans le bien,
plus 243 81 0017 541 541 dans soko bengi ozwinga ozwi artiste abino bolinga mingi Choco babela parisien babi mosa leki tabana lengi yo lia taboyo kalengi. Vraiment, très chers amis Internet, nous sommes déjà à la fin, comme je vous avais signalé là. Je ne peux pas mettre fin dans cette émission sans avoir remercié Balobi, Yene Makambo, Limbisanga, Pena Babi, Dora Ambera, la fille à Lava depuis Liban. Depuis Liban, salutation à yo. Merci vous tous qui étaient branchés afin de nous suivre. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne émission Carré de Star, Boya Makango, autant réel. Ngaina Bino, Tomonani Susu Malayasima. Pick up!